Elvis na Karine aussi m'a jamais. Dans 8 ans, il y a la vidéo ya Elvis, Nathalie la vidéo ya Rachel et Concordaki pour. Ngai pe anzi. Dans 8 ans à côté là, ba vidéo ya Tchala Mwana, dans 8 ans à côté là, ba vidéo ya Laurent Désiré Kabila et Concordaki. Pour Tchala Mwana, abande kobina mutu wa china fermé. Atika la représentant Kabila tika la représentant biso teke mwasi ya vina ngai yo jamais. Baela biso mama sifa, mutu alataka basket, mutu alataka la gomme. Boyebi la gomme, ezali papa na biso oya Kongo nazana ngoya wate. Oya Congo. Donc ceux qui bino botombo la kabasi po alati talon. Na minute biso mibali to pona kabasi ya talon te. Biso to pona kabasi ya zola ta basket oya zala numéro 54 ya sapato me ngana benge mama ya bana parce que ya za mère a parlé. Po to benga bango ba mère ya matalana te. Ba mère au 4 ba prince te. To benga bango ba mère a parlé. Donc ya ça na mère moko. Oh, bo signaler live na pourquoi? Pourquoi? Ngana fingi mutute. Non, la famille va tapoter live là. S'il te plaît. Va tapoter la live. Sarah Tole, kende kotuna maman Biliabel aza vivante. Azala ki mwasi ya talon. Tabule atika la représenter bisote ki mwasi ya vinanga. Na zemi kutu ekota. Mais azala ki ka likango. Azala ka sima ya micro. Tabule mutozara liboso boy. Donc les attaques que ceux qui ont lati talon, ont mati libolo, c'est qui ont comme déjà moi si afinaé. Non 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 non. Ngai na minito, na ko préférer moi sur la taga numéro 50, ou ya la taga basket, moi si wana ya basket, azala mama ya bana nanga pour l'indication ya bana. Mais moi si ya talon te. Oye musala na ye ko katisa ba prince. Musala na ye kindumba. Musala na ye matalana. Matalana zoloba Elvin aza garçon matalana oui nandimi aza garçon matalana aza mobali mibali biso ndeto bala gabino okobima na basi 5 basi 7 ba kobengo ndumba te mais yo mwasi sala ka effort bimaka na de mibali mbadi makambo bébé ndumba molaso. Pourquoi? Parce que Rachel alingi Bastille. Rachel aza styliste. OK? Rachel alingi style makasi, alingi balook, alingi mambarolata, alingi griffe. Et c'est pareil avec Elvis. Elvis pas alingi kolata, Elvis alingi balook. Makulutu ngombe. Rachel ayaki ye moko nana takuti ozongi se ba balfo isemona mwasi wana te. Rachel ye moko ayaki alobi boye. Ngamu tunalaki Elvis kolata. Ngam to la service style boy na boy style etambola kana mbongo omoni ngai yanzi ndenge naza na retardé na niveau ya Congo nazaki déjà le bosso na avancer ki pona yeba ki ko somba voiture nazalaki piéton te na yeba ki ko tonga na yeba ki priya sima mais na lelo na kilelo na poto nazala moi retard et puis pona ngana mona ngana pe retardé pour ezapo ba chemise o bango bazolata pour le moment ngana zala ngote mais ngai yandi na salaki déjà effort na salle déjà un pas na za déjà na Congo ça veut dire lobby donc kota maison versas na kosomba pour ana poto mtwaleki muninga zate ba salaire et balanaka ba cop et tambola kanzela moko donc oyo déjà Rachel alakisaki Elvino pe azape capable la relakisa pe Karine d'accord. Donc ce qui Rachel déjà alakisaki Elvino ayaki kuna mbokatier bledar Rachel styliste aya lakisi déjà Elvino ke oyo balataka elamba likolo na basket ezala couleur moko omoni pantalon il faut ezala griffe et senga rapé kantuku bianza muto aboya kakolata azate même ngalilo ce qui peut nzamba pambolinga na zimbongo na kolata ka lokola bangoti. Alors Karine ana kantuku bianza o déjà pour bateau tout le monde a loba comme ba professeur ba les cas déjà la bande de l'école ba les cas déjà la université et puis bango pe lobby nango ba ye pe ko sala nini ba comme pe ba professeur ya ba tumisusu ça veut dire pe Elvino pour le moment aza pe professeur ya Karine a relagise ndenge ba lataka motima penze Elvino Karine mokonzi yena ki professeur na ye na boy na ye déception gourmet mobali aboyi
alingi ba style. Rachel alata ba bilamba mikuse. Donc na vie na bango mi balé. Elvis na Rachel elinga ke simba. Elvis alata bien, Rachel palata bien, balingi ba style na bango, balingi ba luxe. Nani saratola ngana zolo bakana makam mais maloba na yo kolatela mba mukuse eza kokanga mobali te kolatela mba mukuse eza tekinde signification pour babenga yo femme légitime non. Première dame na biso maman Denise Nyakeo alata kelamba mukuse te alata kasoki alati ceux qui liputanaye si na fermé ceux qui robe si na fermé mais yem toto benga la première dame tozana basi belé o balataka bilamba mikuse ba Barbara Kanambe tozana bango hein ba Rebo Chulo tozana bango hein ba Maria Tumba ba Chacha d'or tozana bango mais to benga bango banani bandumba mais première dame na biso partout à l'Egaka, biso toza ba africain saratola, hein, toza ba africain. Donc place tout au l'Egaka, to représente kaka Afrique. Donc to yaka na liputa on a pris foi za la moulaï, donc bombinzo to na yo mama Africa. Siko bilo ko no zolo bake ya mekuse. To tikela Rihanna, poisa américaine. Hein? Bilo ko na mekuse, to tikela Didiston, Didiston abotama na Paris. Karine abotama na village na Lubumbashi azalaka pe villageoise lokola ndi azalaka pe muswahili soki boye habité parce que abotama déjà na mabele na biso siko bokoya ko imposer ala ta biloko ngisi akena ngwapi kana biloko na ya milai wana akanyi mobali ti Karine na age wana te Karine na nzoto ala ta kupete ala wosute ala nzoto wana te et bongo yo moko sarato la kuto kangi déjà mobali ozala ina ndako na yo donc ozala nzoto olata biloko mikuse oyoti le ozala mobali ya bato yo botola to yo na Karine bozaka na CV après près et le besoin différencier ba CV na bino yo sala déjà qui lesbienne Karine azala ki ka mwasi et le ko wana penza côté wana komisi Karine yo déjà sala ki ndumba Karine azala ka mwasi hein azalaka moi hein aza juja côté ba grand frère na ba musicien à l'époque yo zalaki déjà ndumba yo zo la kisandenge ba pesa la sima ndenge ba kindaka liboso ndenge ba sala ga boy na boy mais Karine azalaki wana zo bunda na se moi ona kombo na la Chine un jour etele yo kutoka ngi mobali e bongo ye mutu asala ki ndumba te po akanga mobali ya kusenga nini isifika mobali alinga ye asime ye pe asime ba kena bango. Azala ngo sustain Rachel azaka na nzoto wana yo lata kupa mukuse couper Rachel akola ta veste pamba na chaussure Elvis a sentir à l'aise kobimana Rachel na tenue wana mais Karine saratola ngai yandi na lingaka mwasi pona kolata te okolata hein ekobima pona kosepelisa misu ya bato misusu bakumisi biso boye na boye mwasi oki kolata pe alati penza eloko ya makasi to bimi penza boye balobi wow résultat na ndako na biso tango tozongaka soki mwasi déjà alongoli bilamba wana déjà pour mwasi azalaka mwasi ya mutu soki bakomi déjà na ndako pour soki tozali banda aza déjà mwasi ya mutu tu hein aza présentable boye na boye mais netinga ngai yandi ngana ndimaka nde mwasi nanga parce que nga soki nazosala amour na mwasi nanga soki mwindeza natalaka ye na miso natalaka ye penza boye na mbunzu na ye dona elongi na ye penza kuna sikoyo tozalaka sans bilamba Rachel limbisanga nazosala analyse nanga naza ni pour ni contre mobali po andima yo il faut otelema penza na lubutin il faut au classer là-bas pour côté au classer là-bas pour l'équipe déjà côté longi mukomboso mobali attendu on ambetu boy azo monojeko mais Karine azana elongi soki bazana mbetu na mobali azotala yebo ya lobi ya midavi na ngai yeyo
Siku mwasi neti nga mwasi nanga il faut azalaka kitoko po nga moko mwasi azalaka ya mutu moko tango longoli bilamba nazotala yo boye nalobi oyo penza mama ya bana nanga la femme de ma vie mon amour yango wana mais soki mwasi tozalaka libanda nde bazokumisa yo non soki longoli bilamba obimi gorille mama na roboya nanga na koboya na nzoto la veste pas mal chaussure ten déjà couple evandate bota la capette donc bien mon salaire ba choix mi bali bonjour ata ou checker mi bali non il faut si go sera tole donc yo checker qui déjà Diego Milito o checker qui o checker mioto na nzoto na ozo peser déjà 160 kg oké kozwa mwana moko boya zo peser 55 kg lokola andi osala ki déjà choix na yo checker et bon Karine ye moko alataka déjà numéro 45 azui mobile alataka numéro 46 donc bako lata na pe chaussure donc ya checker alobi o penza numéro nanga Karine aza mulai mbinga azui pe mobile na ye mulai mbinga Karine pe atiaka nchoko azui pe mobile na ye atiaka nchoko Karine matalana Karine influenceuse, mobile matalaniste, mobile aponi alobi au numéro nanga. Ma beza wapi? Ex grande sœur, ma bea Karine eza wapi? Eke, botalaka. Elvis a même vie que Rachel, balingi ba talent, balingi bilamba ba combo, kobima, kotambola, tout ça là. Et bilamba bakombezaka bachemise oyo Karine alataka Versace te asomba yango 800 €, 1000 €. Mais soki totali bajipe oyo nani Rachel alataka ya bamajorette wana oyo mati likolo boye mais Joselle Mondela uti kosomba yango 22 € te bilamba ya kombo yango wana Karine alataka te alati robe ya Versace aye na facture alati chemise ya Versace aye na facture ka bilamba ya kombo yango wana nayebi te siko Sara na ngai ozoluka bilamba ya kombo ya nini barobe na yo wana kuna kote nini avandaka ya Chine ubi ozoluka nini lisusu kaka ex grande sœur Sara kobomanga na attention Karine posa déjà maman ya mwana liboso Rachel nous avons dit na Elvis pendant des années masumbeli Elvis ata mwana monté Karine aza mama ya mwana liboso kombo na ye Henrietta Sara Joselle Mondele j'étais sali mon amour nani kombo na ye nani lisusu Sara aza déjà mama ya mwana liboso kombo na ye Adassa mais avandi na Diego asumbeli ata mwana moko te tout comme Rachel avandaki pe na nani na kombo na ye nani Elvino asumbeli ye mwana te Sara je suis désolé. Premièrement, ceux qui Diego azoboya ko bote na yo, bakisi wana ekoma déjà. Ok na hôpital ya ba chinois, ba chubi yo mwana mobali tonga chu okobota na mwasi wana te. Neti ngai yandi ponga na bota na yo. Natala kananu forme na yo, position na yo, elongi na yo. Ngala lingana na bimisa ba balle perdu te. Nga pensa ceux qui na visé, ça veut dire que yende mama ya mwana nanga. Po neti ndengeza wana. Elvis aboyaki. Les jours Elvis a monaki mwana Rachel o ya 23 ans na Kinshasa Elvis tango amonike elongi ya mwana boya lobi na kufia chouchou boya alobi mwana zwi kaka elongi ya mama na bango aze elongi lokola baba neti ngai Elvis garçon yo moko deja lobi ki garçon ya matalana soki na boti na Rachel tokie ko bota mwana aze elongi lokola baba na kene wapi moto aboya ki babota ezaki Elvis ezaki Rachel te Rachel mobali ya vie na ye les plus beaux eza Elvis Ngoyi na okote la mutu te nazolo ba saison analyse nanga parce que nazwa temps ko na Rachel na landi pe ba maloba Elvis na ye ko sala siko analyse nanga Rachel Karine Mokonzi na ndimi nanga mais pour le moment ngala ko benga Karine Mokonzi fille de chance Karine Mokonzi de Edingwe a matiti na Elvis de mundele tina mutu akoya ka maladi ya ndeke échec et puis mutu akoya ka maladi ya ndeke
oza toujours sima na ye ozolanda ye. Donc yo penzo omona kike mundele wana échec yango kende kolanda nani Elvis ko ipo omoni ke Elvis nde aleki mundele wana. Alors biso pe na côté na biso Karine Mokonzi Elvis ngoi aleki edingwe tondimi na biso. Karine alala ki déjà na ba edingwe, Karine adima déjà soki na banani, Karine adima déjà na bantaba, mais akutani sikoyo na le roi ya vie na ye Elvis koi alobi ke yonde. Alors yo sikoyo fille alokolopete, fille de chance de mundele ti ya mutu ya kwa malade andeki et puis ti le loza simanae échec. Ça veut dire la guerre oyo Karine mutu a gagné pour tiki nganga kisi a mati pas garçon moko boya boga oyo ozole la ti lelo mais yo ndenge ozawana otiki mundele ozole la siko garçon wana boga. Ça veut dire yo mutu kiti o bambani penza boum Karine Mokonzi a mati niveau na latisi e couronne. Natu nanga para mtu te na zolo bakara soki na zolo banwabe bolo bananga na tika. Yoka na kozana Elvis donc pour la Karine kobota na mobile za sinini mokanga mobile c'est fou. Effectivement biso toza ba africain ba mama na biso mobile ya nyoko la kaye mobile ya sala kaye ya minene alobi nazo vanda ka po na banda ngana kotika bana na ngate parce que ça déjà makila lien za wana omoni Elvino mal atali lo soki balali bana muki bakabwani na Karine Elvino akuzwaka mo 100 euros atindeli Karine parce que ebiye makila na eza wana oyo circuler na veine na ye yango na circuler na veine ya Karine Mokonzi. Mais côté Rachel tango apesa ki mkongo azonga kisimate parce que biso ba africain to mona ka richesse na biso ezalaka bana richesse na biso ezalaka banda côté to lokila ka bana côté ya Rachel loko ezate Rachel azalo kola nzete kauka mais Karine penza asumbaka bana asumbaka non ça analyse dans ce que boy longola libonia na bloquinga Nzambe makambo yo nafanda kinanga bozwa kokomelanga akimi awa sikondenge na yebo sepeliti awa ngana yebo bondo bo sepeliti bo supporting gaga nakola na Elvis ozwizeli pona yo lokwa yo za na zemi aoza na yo ke Rachel o bolingo eza mwana te oweleli kozwa zemi Elvis. Elvis a un jeune. Elvis a un poste sur la bimia qui au bout, mais bah mon aya na moi si moi là t'as chaussure la bien. Moi si moi l'embarrasso la bien. Sarah, ngai andi. Rachel aza wana ma commentaire. Et aza na live nanga a. Pour Rachel ala la gate ngam tu na zwa guitare solo na Rachel. Sarah, avant yo ko sala analyse na yo. Na yebi ko solo na Rachel. Mais na nyoso bo solo na Rachel akosaki yo. Ngai andi. Na kota ki penza na motema Rachel. Tika na no nyoso bato bazo sala parce que nazaka na mutu moko. Bonga nazo naza réservé pour na loba, pour na bimisa. Onga naza nango. Mutu wana pe azande kwa Rachel aza muluba. Siko mutu wana ngana considérer ka makasi. Yango naza réservé. Na nazo mono ndire soki na sala eza lokola, soki na lakisi bino ba voice eza na téléphone nanga. Soki na lakisi bino ba message eza na téléphone nanga. Nga moko pe na vandi na lobi na za mobali lobi na robala lobi na ozala penza na besoin mwasi to sala pe vi na biso foyer na biso na bana soki bana wana baye balobi papa mosala na ezalaki abimi na mwasi ayena conversation ayena boye bino ba robo bozo commenter awa na vie privée na biso place biso to lela bino bozala te mais bozala wana kaka yaka na voice bino boye ba voice ngana za nango ngai yandi. Mais ngana sa zobati ngana mosala la sentiment na binote ngana mosala selonga moko Rachel soki aza mwasi na pesa ki défi ya liboso matal susu na live ya era po makambo ya bolingo na Rachel tilelo na tika la ko balancer ta eloko moko te mais place Rachel aza ayebi mutema na ezo lobela ye. Même ngamo kwandi nazwa ki taibele ya solo na Rachel est-ce que ngana sina meli bino tele loko moko ngana zolo bakana na dona maloba na ye moko
na maloba na ye moko donc nga naza mobali donc place nga na vandi eza te ke bino bambua moko boye nde bokoya ke yaka na boye parce que Rachel ti lelo atikala kofinga Andi te Rachel ti lelo na privé azoloba na bato na nga ke bokalme Andi aza ndeko na nga na problème na ye te Andi aboma nga te boye na boye ti lelo ebongo yo ki zengi moko boye ozoya yaka boye na boye olingi na yaka kana sambuse parce que nga naza capable na okipe kosala et puis na kosambwisa Rachel kana maloba na ye lelo kaka toza a et après les jours ya kosala sortie médiatique nga na koya ko humilier na miso na bino na koya na ba voice na ye na koya na ba voice ya Rachel na koya na ba voice ya Patience na koya na ba preuve ya bambongo na koya na tout mais bino bana mbua bozana kishasa kuna bozo tambola na se ya moi bozo mata ba wewa bokozala te Rachel mto aso souffrir bino bozala te alors nga nazotala na liste oyo Rachel alobana nga Rachel alakisa nga photo ya baleki na ye mibale talaka baluba nde bazalaka ya pembe baleki na ye mibale alobi na nga ke leki na ye moko abelaka balado baloba ngo nini oyo kausa makila nde anemi soki nini alobi leki na ye moko apresentanga alobi abelaka leki na ye mususu aza na 33 ans ngai Rachel alakisa nga bito vandi na Rachel boy alakisi nga na moko pe na za moto na moni Rachel ndenge azona za na 41 ans onga na ye libino bozwa ngo Rachel aza na 41 ans mais alakisa kabino na document na ye moko aza na 36 ans akiti sa âge sikoyo bino bolingi ngana ya na ya kopanzela bino Rachel asa pe congolaise lokola bisuti na kolia musulime na obuki moko te Rachel ye moko ti le place aza ayebi pe liboma ya Andi mais azotala lobiki jeune wana ye moko alobi déjà la live ya Mama Paradis lobiki Andi akosaka te et puis ngana kosaka te ngana kosaka ngate ngana lobaka ongana mona kipo mutu alesa nga pe azate mutu asape na pema na nga zate na kuki pe ko décider na ye connexion na nga moko na lobi ngana lingi na silisi ya na kenanga na keno wapi neti mutu logola mutu ozana ba commentaire na keno wapi Osmo a classe à côté à Tenitu Yusko na Elvis bosa na butu na moji mais pour na ba sentiment na kotula omindimi omikoti san esclavagisme ya bolingwa Elvis c'est un bon gigolo mbongo fela siko na lobi ok zela na to c'est ça pas chinois a oboyate mais suka a rejeté bongo kutu Diego mbongo ya ofele ya mwasi ya sengaka kabelanga sombelanga soki osangisi bambongo oyo osengaka omemeli mobali na Diego azoboya te e bongo Karine mutu alalaka na ye climatiser eza wana mbetu moko boye li royal alalaka basombela ye déjà 10 000 euros alalaka wana mbongo ba chinois ezokota po akabela mobali na ye 1 000 euros 2 000 euros problème ezali posaka les oiseaux les mêmes plumages yo likelaka mobali na yo Karine pe likelaka mobali na ye c'est comme beza wapi bosa ndenge moko ti